Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, Jambo, Mbotenabino, hello. Je crois la grande famille, vous allez bien. Bonjour, bonsoir, et au dépend de Kana Air Bokoyamba, vidéo Nabiso. Je crois que non, la grande famille, vous allez bien. Alors, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Tiketi nzambelanga pambola bino, nzambelanga a batelelanga bino. Voilà, kota aimer, partager, pourquoi pas qu'on s'abonner. Famille Libota, shalom, la Chine, on est ensemble. Les Péchalov, on est ensemble. Voilà, beaucoup d'abo aimé, ma solo isa. Toyeko solo là, je crois titre Nabiso Bomoni. Photo et miniature Nabiso P Bomoni. Tozo solo là, un peu là. Pour na likambango ya Labrine. Tomonaki, boyaki amona ebembe. Tomonaki asajuniaki et tout. Mais et sali-moi polémique moko sur les réseaux sociaux. Congolais kandenge azalaka mutu moko ya sentiment et comme yo pourquoi il fallait botika amona ebembe papa ya amona nani ebembe papa bana na et mataki kitaki congolais tozala bato sentiment congolais tozalaka juste bato sentiment tobosani nyonso na few minutes na minute muke kaka tobosani nyonso bato bakomi susu ko condamner pourquoi bosali bongo boy. Alors tangu na ye Labrine alobi a simbi touche. Audio moko ebimi, azo solo na ndeko na biso moko ya YouTube. Azo lela a simbi touche. Mama na ye alotisaki ye ya koloba keno a simbi touche ayebaki te eza touche nini. Touche ezaki eno erreur asalaki ya kozongisa ya jani na ndako na ye. Il fallait pas azongisa ya jani na ndako na ye. Les faits azongisa ki et qui relation ezalaki te asimbi touche ya liwa na ye. To solo la bandeko bo pesanga ba j'aime, bo partager, ceux qui pena no s'abonner te, s'abonner et ko sa biso toujours bien. Tozo solo la. Tozo solo la na sens que non. Labrine na ngambu na ye alobi asimbi touche azoli la zo ko kalisute. Moi j'ai vite compris que non, si konde aye ko réaliser que non makambo ekweyi sikonde ayeko réaliser donc donc le bakino sikonde sans akibo moto ezongi parce que na landi ba réaction ya ba artiste et comédien ebele après vidéo oyo ya Labrine etamboli vraiment réseaux sociaux nyonso na okyo le bata 80% ya ba artiste et comédien balobi ezolekela bango ya komona Labrine azolela ya jani. Balobi bakoloba siko te, mais bakoloba après enterrement. Basimbi mitou ba artiste balobi bazomona magie ou bien bazomona théâtre ya komona Labrine azolela ya jani. Après nyonso asali ya jani et lelo ya jani a se retrouvé ya kokufa. Ba artiste et comédien nalandi sous sortie médiatique ya Mike la Duchesse. Balobi très bien. Eza atana artiste moko te azangisaki ko benga Labrine avec mo o balobaka s'il te plaît. Oyo na anglais tolobaka sorry ya ke non moyen ezate ke non o sala boye to kende boye pona vie. Ezalaki problème epaya Labrine. Alors, sur 100% d'artistes et comédiens na poto, ata 90, benga Labrine, pour aye ba kobongisa likambwana ya document ya Jani. Mais la fille ou encore la dame, elle ne voulait toujours pas. Yango mona ki ayeki kokoma na binemi ebele. Tout comprendre émotion ya Labrine sikoyo. Azolela,
alobi ayebite. Ce qui ko fukama ko tambola ya ko fukama akosala yango. Là ce sont juste dire ko vanda na mutu pendant 16 ans. To fongo la poke lisusu bandeko. Moi j'ai vite compris bandeko boyebi lorsque tout ça la kamabe ou encore lorsque vous avez ça la mutu mabe yeba conséquence yeba ba retomber yeba que retour ezalaka. Moi je na kota la vidéo ya la brine ndenge azolela na audio o na yoki na pokwa awa zolo baki ya simbi touche moi na tiango ezate parce que chaîne nange zaki na problème. Dieu merci nazo répéter ngo YouTube penza a zongisinga susu a zongiselinga monétisation nanga alors na komi kubanga kozwa babiloko ya bato. Alors bandeko Nathalie Labrine audio ndenge azolela ke non na simbi touche nazo imagine na okoka ko imaginer te ya koloba. Est-ce que Labrine elle est consciente ya ke non ba collègue na ye ya musala o musala ba ko sala bango nyonso ba telema baloba tomoni ba Irene ce qui dit en fou ce qui n'en komone Kiminga ba Maxi Bondowe presque ba artiste et tout ya basi to mona ba Naomi ba Barcelone bazo bois que là sur ba page na bango. Est-ce que elle est reconnaître il y a que moment où azaki na ya Jani ba artiste comédien bele ba benga kaye pona boye et aboya et sala que ya Jani azai susu na contact ya bien te na ba camarade na ba collègue ne mususu pona ye parce que oyazo sala to yebate amoni sikoyo nini akomi komona ba effet ya alela ya mungongo keno na simbi touche mayele nde zongi sikoyo nalandi bidi papa bidi oyaza na Angola sortie médiatique ne sur likambango ya liwa ba poser question okoloba nini sur liwa ya Jani ya lobi que non toute vérité n'est pas bonne à dire. Jani ba vérité na yende bomisiye. C'est quoi cette vérité o ebomiye? Comment est-ce que yo vandi na mwasi mususu na kati ya ndaku? O vandi na mwasi na kati ya ndaku mais ozo la sortie médiatique pour venir informer aux gens que non si aujourd'hui je mourrais la personne o ya kovanda na moto ebembe nanga c'est apesi komo ya mwasi ya Sylvie Faye. C'est par là où esala que non Labrine akangapé makambo sanini apimela ye document. Je crois tout ça là qui en analyse. Toboite bandeko. Ce qui est en ouye Jani ça qui sorti médiatique on a oui à ça là qui mabe. Tant que souvent dans la mosi mususu boboti mozo ba mutu tel nda kozala boy. Moi j'ai vite compris que ezaki peut-être un moment où ndenge zala ki soki ba bebani abimi akei ba bebani nani Labrine abengani etanga okeni pa ba masa akia komi koloba loba. Tant kozonga pa Labrine abaluki. Peut-être c'est qu'il y a sous émotion wana peut-être parce que basi ba boyani sous na Labrine aye kosa la sortie médiatique wana et a lancé message wana et kozonga ke non bazonga ni sous na Labrine wana eza juste ba analyste tozo analyser parce que eza pe na mwasi mo eza na mwasi moko ta koki kondima likambo bongo mais wana pe kufelité tant que tomi bengi bana nzambe tant que tolobi ke non nzambe azola kisabiso pardon. Pardon. Il fallait Labrine aïba ko manager situation où on a ba niveau moko boye ya mayele belé pour économiser place où économiser les lotés. Elle avait aussi azaki na ba droit na ye azaki pe na ba sens de belé ya ko play ou encore ya ko jouer carte oyo mais et non pas ya ko mema mututi na se ya mabelé. Congolais nous oublions très vite. Tobo sanaka trop vite. Ngana zolo bango toujours. Labrine elle n'est pas à épargner na makambo oyo. Oyo azo lela lelo azo bana simbi touche. Nde vrai Labrine.
nde bo moto na ye oyo azolela awa azoloba keno na simbi touche mama na nga lotisaki ngai osimbi touche nayebaki te soki ezaki touche nini lefe kaka nazongisaki ye oyo azolela lelo nde Labrine vrai Labrine bo moto na ye oyo nzambe akelaki ye nde ye oyo azolela lobi na simbi touche oyo banaye kosala babétise nyonso wana kolobaloba kofinga baninga nini komaltraite papa nani papa bana na ye ezalaki Labrine te c'était un esprit na kati na ye yango wana bandeko lorsque nga nasalaka baanalyse na nga naloba toujours bandeko diable ntango ayaka mpona kodestroy ayaka mpona kobebisa koyiba na koboma nde mission ya diable na kati ya bavi na biso bomoni ndenge diable akotaki apanzi ayibi epuis abomi ntango abomi akei nde mayela bomoto ezongi Labrine yango na la famille bozalaka toujours prudent bomoni diable c'est un riseur diable azala na bafaçon nyonso oyo aya kokotela bana nzambe si Labrine elle était une femme oyo atambolaka na kobanga nzambe ata sortie médiatique ya Jani ndenge asalaki wana azaki mutu moko ya kopinir ya Jani ya façon ya piniraki ye te ya kobema mutu tina se ya mabele tozwa kobetela ya Jani maboko te mais bandeko liwa eza na mutu moko talinga liwa mutu akoki ozala azosouffrir awa omoni akomi na suka me aza na somo ya liwa mpo ayebi kuna azokende te alors yo obimisa mutu na samo oyo eza bien te Labrine elle devait comprendre pe que non ata ya Jani ndenge alobi bongo aza destiné na ngai ata aza mobali peut-être ya vie na ngai te babiloko mosusu bozwaka yango na facilité relation esimbi te esiko eloko mosusu nga nalobaka na baanalyse na nga bandeko tolukaka mpe kolinga koyeba volonté ya nzambe lorsque Labrine azobima azolela bongo azolela ezolekela baproche na bango lekola bacollègue na bango balobi ce n'était pas Labrine oyo akoki kobima lela ya Jani ndenge azolela wana suite tenu encore vie ya ndenge bayebi ndenge nani c'est qui la fille Labrine abandaki komemela nani Jani nani vie dire Labrine alobi azokoka te asimbi touche alobi akomi on dirait eloko moko boye donc azoyeba te mokili nyonso etelemeli ye mokili tout na bandibu na quartier place avandi wana bango tout batelemeli azokoka te soki olandi audio wana olandi maloba ya Labrine ndoko sentir sens donc humanisme ki bo moto ezongi comme pour dire que non na ye na mobali bango nyonso bazaki envoûté c'est ça l'œuvre du diable nde œuvre ya diable na kati ya bakouple œuvre ya diable na kati ya bana nzambe œuvre ya satan ya diable yango wana aganye match na ye le diable vient pour voler pour abîmer pour tuer tala ndenge abebisi via ya Jani abebisi ayibi asali tout oyo ifala sala na suka nango pe abomi ya Jani nde mayele ezongi Labrine ntango azolela azoba ya Jani lamuka toloba bato bakondima ngai te mais elle oublie ou encore azo-ignorer ba bêtise pe oyo asalaki comme pour dire que non yépe elle était envoûtée tout ce qu'elle faisait là ezaki pe kaka yete ezaki pe kaka diable parce que ndenge bazo expliquer okotisi mobile na kati ya ndako mobile no mususu aza wana donc tu te sens ozano à l'aise ou comme on dirait yo ndozo konza mibale mais c'était l'esprit non c'était l'esprit et voilà lelo tala ndenge azolela bandeko je vous dis vrai biso toza bato moko oyo tomonaka pe tosantaka oyo azolela lobi na simbi touche Labrine azongi mutu
nyonso 16 ans nyonso bavanda na ya jani ya nyokoli ya jani ake na sa mabele. C'était pas la brine. C'était l'esprit en elle. Ou peut-être que vous appelez bitumba ya jani. Et koti pati na ngambo ya nani ya la brine de lelo ya jani azate. C'est difficile pour batumsu ba comprendre makamna oloba. Et voilà aujourd'hui ba audio toyokaki. La brine azo basaki ne ma malade ne déjà belé. Na sala ki mabe kapo na zongisa ki aw. Boye ba pendenge ya bozo loba wana boye ba ki atiki charge aw. Ba audio eza. Et voilà, aujourd'hui, elle vient pour dire, ou encore pour nakobele la na simbi touche, ou encore na yebi eloko mokote, na roki atako tambola, na roki atako marcher à 4 pattes, pour batubo ndimanga. Bozo comprendre, ne place boko yeba keno, azongi nde siko mutu. Diable a réussir mission na ye, akei, siko ta siko yebo moto, zongi la brine. Abi mokilete le melinga. Tout ce qu'il y a bandeko sala ya jani bandeko. Bapel combien azui. Il y a ba connaissance, il y a ba collègue. A épargner da batu pembe na bango. Bandeko diable diable aza muninga note. Diable aza muninga note. Ce qui a côté libino. Et que vous êtes toujours na ignorance. Vous êtes na ignorance. Yé mission na yé koza la réussi. Yangwana bandeko. Na se akanda bozo ba décision te. Na ba couple ba problème ezanga te atanga o nazolo babandeko. Ce qui za aide ya Saint-Esprit te. Ce qui za eloko na ya koyeba nzambe te. Eza mawa. Parce que lorsque tu as oyebi ata nzambe na kati na yo, tu sais la crainte de Dieu en toi. Bandeko Saint-Esprit banda toujours kolobela yo na kati ata olingo sala mabe oyo ka mungongo moko yebso o eza bien te tika. Mais diable ce qui a coûté déjà bofongo les portes grandement. Yaya assassibino sans pitié. Sans pitié. Tala ndenge mokili tala matière réseau kota na internet mais tala ndenge matanga ya jani ezui en plein na réseaux sociaux. Ya mike ba matière réseau côté zo de nakaka. Héritier watana ba uchi ko bimisa soki album on ki bato moko bazolo ba kunda kaka ya jani yango parce que moyen te réseaux sociaux donc moyen te héritier album ne bimi kuna mais ezo tala maté. Effectivement, ato sali matière mususu wa ezo tala matika matière ya jani. Bref, la grande famille c'est quoi? Toko sala ba analyse toko ya toko condamner la brine toko loba ya jani e mataki kitaki. Oui. Na nyonso wana na ngai na yo leson nini tozui na likambo yo. Parce que balobi na makambo nyonso ekomela biso. To ezaka na sens, ezaka na message moko boye. Ngai nazo ebisa bino bandeko. Oyo azolela lelo na poko alobi na simbi touche. Ya jani boye. Nde vrai la brine. La brine azongi na po na ye. Nde vrai la brine. 16 ans nyonso ezaki la brine te. Mission réussie batike siko azongi mutu normal. Na minute onde azo raisonner. Il me fallait pas na sala boye. Po nani c'est déjà trop tard. Yango nazo yebisa ndeko moko bandeko. Bomoni diable. Bopesa ke tante. Diable akoki koya. Mais ce que vous avez un esprit à discernement, okoyeba ndenge okobunda bitumba wana tina ndenge moko ndenge yaki po aboma aoboma peta bimakei. Là c'est juste la spiritualité na okota penzate parce que batumsu ba comprendre te. Oya leli bandeko boko taka na internet boko yoka azoloba na simbi touche. Aoloba loba azoloba loba. Nde vrai la brine azongi normal sikoyo. Parce que balobaka maele yaka kaka na sima. Les couples bazaki déjà aveuglés, les couples bazaki envoûtés, les couples bazaki déjà visités na monde à ténèbres na niveau moko pas comme possible. Parce que place makele leza
il y a l'esprit des morts. Place Kimezate, il y a l'esprit des morts. Place Bitumbeza Boutou Lokola Moïtiraema, il y a l'esprit des morts. Place, il y a mésentente eza, il y a l'esprit des morts. Ce qui vous a souplété, il y a kolukelo ki anzambi, yango ekomeli ya jani, tolela ya jani, na pasi na mitema. Peut-être azalakata, peut-être bavandi na labrine, baza mwasi na mobali, couple na bango bavandi kimia, ya jani abeli, labrine toujours pembeni na ye, ya jani akufi, toyebi biso no keno ya jani abelaki, labrine azalaki wana, et akufi. Et nous avons un sens que oyo akufi oyo. C'est des choses différentes. Labrine asimbi mutu. Bandeko, je vous dis, oyo azolela na poko alelo, eza labrine, vrai labrine. Kazaka wana siko elongwe, nda zongi siko mutu. Trop tard. Trop tard. Laissons eza nini. Bandeko. Tozong saraka mabe na mabete. Peut-être labrine asala ki bongo po na message o ya nani ya jani alobaki wana. Mais peut-être ya jani petango abima ki bongo, abima ki pepe peut-être po na kanda moko yepe azoki sakiye. Alors c'est ezaka ndenge, donc c'est difficile à comprendre makambango. Lui il est déjà parti. Et la seule personne peut-être aller ni alobape vérité zekaye. Mais c'est que trop ça ndeni. Labrine et loko zo bomaye c'est parce que donc, bah proche tout, bah vanda kina bango, bah yebi. Oh, bah zo kamo nenga zoli la wana. Bref, la grande famille, eza pas sipe mawa. Laissons attirer, eza bande koto lukelong ya nzambe dans les bons sens. Totambola na kobanga nzambe. Tozongisaka mabe na mabete. Tozongisaka mabe na mabete. Mokili lelo etelemeli yo. Mais na omona liboso à labrine, eza pas sipe mawa. Nzambe kaka yeba ko batela ye. Nzambe mawa na nzambe za likolo na ye po abatela bana na ye wana. Le diable est déjà venu ça sali makambo na ye mission na ye réussi. Siko tala atiki yo boyo siko komi muto ba problème. Alukelo nzambe. Alors la grande famille, beau aimer vous partager, on est ensemble avec vous. Ezanga wabino BBC Mpoe TV, na bi numéro na biso ezawana, ozana besoin obenga obengi, et ça dit qu'à pas si mawa. Alors tokutani prochainement, ba bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoe TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoe TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.